lelo oyo ba oyo balobi que non Fayulu akocha candidature décidé divisé par deux ba msusu baza pro Fayulu ba msusu babi niet Fayulu akoki kocha candidature parce que ye adipe bango alobi que non voilà alors ebisaki bango mutu moko tacha ba candidat acha candidature au député national au député provincial mutu moko te acha candidature. Raison pour laquelle Bomonaki Ados Ndombasi a démissionné qui a longué décidé pour la quoi adhérer na kata parti mususu. Balobi jamais bakoki ko fallu la koki ko tika candidature jamais le quoi y a pegi saki bango jamais y pe koki ko tika candidature ba o baza pour fallu la tika candidature na ba baza contre ba bundi bitumba lobby na kata Faden House. Bitumba e bundami na kata Faden. Et senga kiti la police eya na kata Faden House. Vous rêvez tout tika na 3 mois d'élection. Préparez-vous, voilà. Vous avez concentré na marambo ba dialogue, vous avez concentré na marambo transition. Tala Moïse Katumbi na kata mbandaka nenga beti mpiaka. Mpiaka na kata mbandaka. Incapable de koloba voir même lingala na kati mbandaka. Incapable de koloba lingala même 2 ou 3 mois na lingala na mbandaka incapable. Et puis bangala ba ebisi bandela biso bangala ba ebisi Fayulu ke ba ebisi Moïse Katumbi papa biso toyebi wa wate biso toyebi wa Beti Sekedi. Mbote na bandeko nyonso tu balandaka José Castro mbote na Paris, mbote na London, mbote un peu partout. Bisika nini bolandaka mwana mboka José Castro, wana na mona directement mwana mboka Papi Kelly, pourquoi pas aussi Arifin Kisombe et puis Malela de London, c'est-à-dire vrai représentant il y a République démocratique du Congo la kati à London et pourquoi pas aussi na Mama Jeninda ya Kayembe. Ah, honorable Jean-Jacques Mutuale, Luka Lucas Nata et Christou. Oh, papi atunga les grands Gilois, bisiga bozali, bambote ebele, bana Ituri, bana ya Congo Mobimba, bana Lubumbashi, wana komona les grands combattants, Elvis Tumba nakati ya Lubumbashi, vraiment bambote na yo ebele. Voilà. Boyebi tsoko kende na maponami, mais lelo oyo mutakala ya ba opposant, topé makanisi ya ba opposition. Tala lelo oyo ebimi na biso ba Congomani nyonso tout na ba plan machiavélique nyonso tout bazaki na pour la République démocratique du Congo lelo oyo bitumba na kati ya décidé ya Martin Fayulu parce que ba militant topé ba cadre ya décidé ya Martin Fayulu balobi que non a dribbler bango balobi ki a beti bango 12 ndenge ekolobama na kati ya ba Congomani ki a beti bango 12 parce que yemoko Fayulu a pekisaki bango alobi non tokocha ba candidature ni côté député provincial, ni côté député nationaux, ni côté ya ba conseil communaux, tokocha ata candidature mon côté. Mais à la grande surprise, Fayulu à la Mouki à l'obino, voilà, parce que tant ambassadeur il y a États-Unis dans la République démocratique du Congo à Kenya kokutana Denis Kadima atali nyo surtout oyo seni a préparé atali oyo nyo surtout seni azobongisa pona maponami oyo le 20 décembre alors bi voilà élection eza crédible élection ekokende bien ba préparatif nyo surtout ekokende bien et Fayulu tango ayoki bongo directement il a changé la vie parce que yé azaki toujours na posa il y a transition. Azaki toujours dans la transition. Et Azaki toujours dans le dialogue, il n'était pas préparé pour les élections. Raison pour laquelle Bazaki n'a qu'à distraction. Pour bango ba yeba ki kaka nenge communauté internationale a kosa ki bango que non voilà, il faut le kola Félix Antoine Tshisekedi là verrouiller la République démocratique du Congo. Bino il faut que ne bobo ya élection parce que ceux qui bobo ya élection tokoyeba ndenge nini ya ko glisser bino pour que tokele bokende na transition là tokoyeba candidat oyo biso tokosala nini toko soutenir. Ben et commis bango moko ba changer le sous position voilà élection ezokende bien préparatif ya élection ezokende bien ba féliciter voir même Seni directement
a des bandades bomoni matata ponyo aye kotika candidature na ye atie double trophée côté mususu aza député national côté mususu aye atie tant que candidat présidentiel. Tala esika Fayulu oyo tokoloba ntango epenge alobaki ke non Fayulu aza na abungisi objectif na ye to mpe abungisi constance politique na ye. Lelo oyo c'est au vu de tout le monde, c'est au vu de tous les Congolais. Bakongomani nyonso tu bamoni esika nini bapoliticien bakoluka toujours komanipuler bakongomani bapoliticien bakoluka toujours komanipuler bayi mboka. Lelo oyo balobi ke non Fayulu akotia candidature te eside divisé par deux bamususu baza pro Fayulu bamususu babi niet Fayulu akoki kotia candidature te parce que ye adipe bango alobi ke non voilà ebisaki bango mutu moko te atia candidature au député national au député provincial mutu moko te atia candidature. Raison pour laquelle bomonaki Ados Ndombasi a démissionnaki alongwe neside mpona kokende koadere na kati ya parti mosusu. Mais lelo oyo Fayulu bitumbe bimi na Faden House parce que ba oyo baza na posa Fayulu akende kotia candidature na ba oyo ba boyi ba bi non Fayulu akotia candidature te parce que ye apekisaki biso totia candidature te biso toboyi kotia candidature to respecter au mot d'ordre na ye et comment se fait-il ye a changé position akende kotia candidature bitumba ebimi na Faden House. Je dis bien bagarre na kati ya Faden House. Fayulu incapable de maîtriser bitumba oyo ebimi na kati ya Faden House. Voire même le secrétaire Yeside de Vos Kitoko, c'est-à-dire mécontent avec Fayulu. Mécontent. Il est vraiment mécontent avec Fayulu. Parce que ye a pekisa ki bango ba tcha candidature. Comment se fait-il yo pekisa ba tcha candidature yo moko oya ko changer o tcha candidature. Tale sika bo kabone koti na kati ya Yeside. Divisé par deux. Yeside divisé par deux. Et bah monsieur Soubabi voilà ce que ko tcha candidature biso to kende ko adhérer na union sacrée to pe to kende ko adhérer na IDPS ou soit na ba parti za na kati ya union sacrée. Prochainement est-ce que barosuka boni na kati ya Yeside parce que Yeside des bandats de za na kati ya Yeside pouvaient jamais imaginer Alex Dende obino boyebi be rappeur toyebi rappeur union surtout Lexis Légal lui aussi mécontent. Jamais fallu le reconnaître que tika candidature et tandis qu'il y a petit ça qui baron batika candidature et comment se fait-il yé akoki ko kende kondima ko soutenir seni oyo les a triché seni oyo déjà na yebisa ki bino l'autre fois Prince Mpenge alobaki yango très bien a machaki ba mona été alobaki yango que non voilà fallu nous ko comprendre sur supposition na été na ko comprendre supposition na été. Et comment se fait-il que le Romususu y perd au salam Mususu. Mais le Oyo, Fayulu a décidé à que la candidature en tant que président, en tant que candidat présidentiel. Et de vos Kitoko, secrétaire général a décidé, mécontent, voire même un militant a décidé par le que non Fayulu. A kosi bango tant mieux ba kene ko s'adhérer na union sacrée tant mieux ba kota na ba parti mususu soit ba kota na ba on a kati IDPS. Voilà comment ba communauté internationale ba koluka toujours kocha makanisi ya mabe topé koluka toujours le roi va perdre déjà vitesse à la République démocratique du Congo. N'engue Félix Antoine Tshisekedi, le béton de la nation, a verrouillé la République démocratique du Congo. Bakoye basu esika bakokote la tête, bakoye basu esika bakokendete parce que bakanisaki Félix Antoine Tshisekedi azali esprit faible n'engue moko na Joseph Kabila, n'engue ba on ko manipuler Joseph Kabila, n'engue baluki ba manipuler Félix Antoine Tshisekedi kasi bakutani na béton de la nation alakisi bango voilà moi je suis congolais lui il n'était pas congolais vous pouvez jamais nous diper na kati ya mboka na biso lelo oyo Fayulu Lexis Légal de Vos Kitoko ba militant mususu décidé balobi bako quitter décidé pour que ba keno kota na union sacrée parce que
Fayulu a dipé bango. T'as les sika tant tu as kokota ba parti politique. Tu as kana vision. Tu as kana vision. Mais bino ba eboko kene kokota ba parti politique boko ya sans vision. Yango t'as les sika bo se retrouver le lot des bandades. Na ministre o atako o yé na magie nini yango etant attaque aux opposés ceux qui pendent comment c'est à kofungola sous porte au tcha candidature à député national au tcha candidature à député provincial au tcha candidature à conseiller communaux. Voilà beaucoup côté na politique sans vision. Beaucoup côté na politique sans vision. Ezalaki Boutou Moi Awa, c'est Kabila qui dirige le pays, c'est Kabila qui dirige le pays. Nzembo oyo ezalaki na munoko ya Side, Nzembo oyo ezalaki na munoko ya Fayulu, c'est Kabila qui dirige le pays. Voilà, maintenant, le lot oyo, c'est au vu de tout le monde que non, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le garant, le vrai garant de la nation et puis le vrai garant de bon fonctionnement de notre pays. Voilà comment Naba IPPRD, Baroye Bate, Barokende Wapi, a peu John Numbi, a dévoilé ba secret na bango, Baroye Bate, ceux qui Barokende Wapi. Parce que John Numbi, il a tout dit. Bato yo bayaka koloba, topé ba communicateur, ya PPRD, topé ba communicateur. Ya iside topé ba yi opposition. Lelo oyo incapable ya ko défendre topé ya koloba, maloba nakati nabate nabaitando parce que John Numbi, il a déjà tout parlé, il a déjà tout dit. Naba complot nyo surtout ba salaki pona ko kata katanga naba opposant mususu au boyebi très bien baza spécialiste en poison ba complot nyo surtout ba salaki pour qu'on néantir mon mboka Félix Antoine Tshisekedi pour qu'on néantir République démocratique du Congo en oubliant que non Félix Antoine Tshisekedi atikaka abonzela ka nzambe mboka oyo na maboko ya nkolo. Voilà comment ndenge nini des bandades et koti na kati ya opposition. Balobi jamais bakoki fayu la koki ko tika kandidati jamais le quoi ya pegisaki bango jamais yepe koki ko tika candidature ba baza pour fayu la tika kandidati na ba baza contre ba bundi bitumba lobi na kati sa Faden House bitumba e bundami na kati sa Faden et sengaki ti la police eya na kati ya Faden House. Yemoko Fayulu incapable de repérer bitumba wana parce que alakisi comment ozana maturité immaturité politique ozana ngo oboyi eloko apondimi odipe baninga o bakongomani bakoloba keno abeti bango 12. Tala esika nini ba intérêt égoïste ya bato bako prétendre ko diriger mboka lobby. Ba intérêt égoïste bato bako prétendre ko diriger mboka lobby. Est-ce que eside ekozonga ndenge zalaki? Est-ce que eside bakozala ndenge bazalaki? Ndenge babimi bakabwani ake de poisson na kati ya réunion wana? Est-ce que bao babimi grand nombre babimi bakozonga lisusu pour la koya ko soutenir Fayulu? Voilà, et si kanini ba Congolais ba koloba que non, Félix Antoine Tshisekedi a conquéranté, Félix Antoine Tshisekedi il a prouvé aux Congolais, Félix Antoine Tshisekedi il a montré aussi aux Congolais que non, voilà, il est temps de construire notre pays, il est temps, il y a bengana ba ennemi topé ba dongolomisu, il y a République démocratique du Congo. Voilà, c'est là où les bas blessent. Et si kanini tant on tokoloba que non, Félix Antoine Tshisekedi azala conquéranté et si kanini tokoloba que non, voilà, ma union surtout ko salama na kati République démocratique du Congo, coup de chapeau na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que renseignement ya République démocratique du Congo est commis vraiment à l'auteur. Est commis vraiment à l'auteur. Bomoni ndenge nini John Numbi a dévoilé ba secret, bomoni ndenge nini Fayulu a débandé na batunaye parce que a nya dipé batunaye comment se fait-il ko dipé bato yo pekisi bango que non ko kenibo kende ko cha candidature et par après yo moko susoye non na ke no cha candidature mais il faut comprendre si ko so cha candidature ngo bimi président ko bima président ngo samba député provincial samba député national
sans sénateur, sans conseiller communaux. Voilà comment la politique au Yamato Mangongi, la politique à chaise vide. Yango de Vos qui est plutôt Ados Nombasi a préféré qui a l'ongwane décidé parce que lobby je peux jamais que vous allez dans partie oyo et que travailler na chaise vide jamais. Politique à chaise vide ici est le cas kala. Politique à chaise vide ici est le cas kala. Est-ce que Fayoulou a kosi ba cadre ya décidé bacha ba candidature parce que ayebi ki azana mbongo ya kofutela bango te na seni ou soit azana mbongo ya kopesa bango te basala campagne yango yebisaki bango bacha candidature te ou comment. Tala ndenge politique ya mboka na biso ekotambola to pe bayi opposition ndenge ba kotambusa politique to pe makanisi oyo bazaki nango toujours ya tokende na la transition tokende na ba dialogue. Voilà le lot oyo parce que Kolanda voire même ba cadre en vol ti le lot ba ko senga kaka non il faut tokende na dialogue papa vous êtes en train de rêver. Vous avez rêvé parce que totika na 3 mois seulement ya élection. Totika li kaka na 3 mois seulement. Vous êtes en train de rêver. Vous avez rêvé totika na 3 mois d'élection. Préparez-vous, voilà. Vous avez concentré dans ma dialogue, vous avez concentré dans ma transition. Tala Moïse Katumbi na kati mbandaka ndenga beti mpiaka na kati mbandaka. Incapable de koloba voir même lingala na kati mbandaka. Incapable de koloba lingala, même 2 ou 3 mois na lingala na mbandaka incapable. Et puis Bangala ba ebisi bandeko na biso Bangala ba ebisi Fayulu ke ba ebisi Moïse Katumbi papa biso toyebi wa te biso toyebi obe Tshisekedi parce que Tshisekedi moto acheli biso lobo roulage babi ba yebi ete po Tshisekedi moto acheli bango robot roulage Tshisekedi moto acheli bango ba makadam na kati ya villa Mbandaka acheli bango ba éclairage public tala mpiaka likolo kozanga koyoka mpiaka na kati ya mbandaka oyo wayambo alobaka mpiaka mpiaka moizirera mpiaka na kati ya mbandaka moizirera mpiaka vraiment esika nini bakongomani bokolanda biso partout. Et surtout, en Australie, merci. Vraiment, ça fait du bien. Ça montre combien de fois vous êtes toujours scotché sur votre chaîne Tindika original. Parce que Tindika, ils ont la rare à Moko, il y a mon amboka Rifin qui sombe, il y a mon amboka Papi Kelly. Oh Tindika, Chakal, oh Tindika, oh Béton, oh Tindika, Sokinini, oh Tindika 4x4, ils ont raté. Tindika, ils ont rare à Moko. Tindika TV, vrai. Yangoana tindika yangoana o tindika pesa mbwa o tindika pesa ezalaraté. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyon surtout vous avez qui scotché branché sur votre chaîne. Merci cher internet. Merci na Malela de London. Babi Malela de London na rolela toujours il y a Papi Vantoto VTT Fondation Ditona na Congo central, il y a Papi Vantoto futur gouverneur, il y a Congo central, il y a Papi Vantoto coup de chapeau na yo, grand frère coup de chapeau na yo, moi la maman, voilà pour la lelo cher internet to sukia.